Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Musala pe ezalaki bien. Bayambi biso tozalaki wana nga pe tokoyamba pe ba miracle, tokoyamba ba disque d'or, tokoyamba pe bato mosusu ebele pe bayaki nsima na biso. Donaki manjaro en fait motema mabe ezalaki te. Kuna motema kuna oza ba professionnel te. Au moins c'est ba professionnel. Yaka donc et puis ba professionnel ezali yaka beta. Soko ozo beta na bien, tu es le bienvenu. Koga de poani nga d'abord nano camarade na bango te na ya na bango nano ya na bango nga na rassemblé kinde bango bon au fait ezaki wana no sa ba film na nga banoko ya bazo tourner qu'on se le dise wana vraiment ba sœur na nga bazaki penza moto on pena moto na bango penza ezaki il fallait bango nde ba ko pointer na ba film na nga wana pour ça la bien tant bon bazo ko pointer na ba film wana et ça là que bazo kutana ali basali camaraderie to sali que tozo za mais ko tambo wana bango na ndo tambo penza na bango te bazo ya ba tourner sili ba bina ba kena bon après ba se familiariser ezaki bon ba se familiariser parce que ngamo na ndo sangisa bango nga ke baza la famille bon ti après mutu na mutu so azui nzela makamune azo sala akebo tant penza ko kutana ko sangana nesi sikoyo koza soute parce que comme ça est bien il faut applaudir na moment oyo c'est SB donc SB a ça musana est bien donc il faut applaudir. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Merci d'avoir choisi Exemple Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend là à laquelle vous regardez sur Exemple Télévision. Vous êtes plus de 30 000 abonnés en merci. Merci aussi à tous nos abonnés. Merci pour la confiance, merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime, merci pour vos remarques aussi. Merci à l'équipe technique qui est dirigée par celui qu'on appelle M. Barbési. Merci pour la confiance, merci à toute l'équipe. Je pense directement à Adji, celui qui a signé le son, merci aussi à tous les journalistes qui ont eu le temps de passer sur Exemple Télévision. Aujourd'hui, 30 000 abonnés, c'est pas facile. Donc, coup de chapeau à tous les gens qui ont fourni leurs efforts pour donner le meilleur sur Exemple Télévision. 30 000 abonnés, c'est pas facile. Ça s'est fait grâce à vous. Mesdames et messieurs, comme vous le remarquez, comme vous le constatez, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir pour vous pour la première fois dans cette émission. Je crois que c'est la première fois dans cette émission du Salon des Savoirs. On reçoit pour vous un artiste comédien. Elle n'a pas fait mal son parcours et aujourd'hui on l'a pointé du doigt pour parler en langage concernant sa carrière, tout ce qui m'a tout autour de Kombonaï. Est-ce que c'est vrai? Elle va démontrer si c'est vrai ou c'est faux. Sur ce, je demanderai à Dji, si c'est d'accord avec moi, à fond la caméra pour je dis bonjour à mon invité. Mère, bonjour. Bonjour les comment? Ouais, ça va. C'est mon micro, ouais. Ah, merci. Voilà. Mère fait déjà. Merci à toi pareillement. Un mot, j'en ai abonné sur Exemple Télévision. Abonnez-vous sur Exemple Télévision, 5 millions merci, na soutien na bino. Déjà tant que vous aimez, vous commentez, vous likez, vous avez notifié, vous avez bien Exemple TV. Donc c'est déjà bon. Na pesi merci na Dieu fort azu sala. C'est mon pena Barizi Baza mon frère hein. Na mingi vraiment. Na pesi merci na abonné nyonso merci pe. Joyeux Noël n'a pas abonné nyonso il y a Exemple TV. Voilà, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël à abonné tout Exemple Télévision, joyeux Noël à tout nyonso votre banambo comme vous fêtez les bonheur. Joyeux Noël à Bino, joyeux Noël à Eric Kabomo, joyeux Noël à Françoise Ekayeme, joyeux Noël à tout balanga biso. Zidane l'autre mieux en tant qu'artiste
ouvert dans la question. On peut répondre à toutes les questions. Oui. Toutes les questions. Naza libre, oza libre. Voilà, tu as libre. Mais dans mon coup, c'est le bateau, télévision, l'émission est déclarée. Ce qu'on résumé dans mon coup, c'est qui est Zidane? Zidane naza Evelyne Lobota. Aînée, il y a maman naïe, maman Francine Bento. Na monsieur Paul Lobota. Naza artiste cinéaste. Plus de 25 ans en carrière nanga. Nous avons évolué tout doucement. Malgré vents et marées, on est là, tous évolué, tous servi Mboka. Donc voilà. C'est ça, je suis Evelyne Nassala Nasukana. Troisième littéraire. Black West, dommage, na Polanga, na Zobacté, ils ont un souci majeur nanga, mais il n'est pas encore tard. Na Ozongo. Déjà, na année où il faut déjà na salle autodidacte. Na représentant néo, donc ça va aller. Bon, on a bien diplôme, parce que bac on a fait na Zongo. Donc comme ça, na artiste et cinéaste en cours, en bref. En bref, en fait, quand on fait la parenthèse au lobby, ou sur la troisième littéraire, la diction au bar français, mais ça ne correspond pas. Qu'est-ce qui a fait qu'ils utilisent la Faute de moyens, pour ma famille ndenge yaka, pour moi yaki, il s'agit que na kata pour aller que nanga ba continuer, ngana kata ngana sacrifier l'école nanga pour que balé que nanga bango ba continuer lelo ba tangi Patrick Bento, Michel Lobota za Kabinda, les a fierté nanga balé que nanga ba zo bac. Na ngana sacrifier mais bango bazu, c'était déjà bon de ma part, mais comme dans toute classe en retard, donc déjà année oyo na osa l'autodidacte. Donc voilà, il faut qu'on bac parce que bien que toi qui famille pauvre, mais base des acquis soudés, base des acquis makasi, il y a tellement makasi on a papa zala qui vraiment base des acquis makata rabiso après pour monsieur ba masamba, natangi masamba, natangi malula, natangi nantinouene, et ça be école les acquis ba base, ba tenir de la gare, n'importe quelle école déjà base des acquis. Donc base on est acquis fondé, on te danga na kende bien. S'arrêter tout le monde faut faire vraiment parenthèse moi qui vite tous les caribes tant au quatrième classe mais c'est l'ancien peut-être dans ma cour il y a la français non base déjà les qui base né dans le bac base qui déjà ma casse base qui déjà ma casse à tel point que environnement est qui bien donc déjà environnement on a besoin kaka linga la vraiment to le bango mingi na kimukolo tant que moi passe côté ba souffrance et ma casse qui vie comme moi kili comme beta moi j'ai coca bibi libanda comme beta moi j'ai coca ko ça ba jamu longo si ba nini ba j'ai mo bongo o sangana bande ko baninga allez o s'adapter mais mingi bena na bo moi na linga la penza ezaki te et yango moni e vanda moi muke et kimi pe moi muke mais muke kaka mike ne tikala kaka tozo kangisa bikizo bazo baka ningwana et puis ça ka bien bon au fait ngai na bando ko tika sœur nanga nono ko tika sœur nanga bando sa théâtre pa papa Kanza bon dommage à ça na été à continuer na été na la crèche et pas héritier vous que je salue en passant donc ko tika maintenant on a vendu les bandes on va tourner on va répéter on a corriger on va porter la correction donc on porter la correction maintenant producteur à l'époque ezaki na bossa ni comme mouton donc ezaki producteur ezaki impresario na bango mais comment vous aurez les bandes au porter la correction bien rappelé au mécat mais non moi pas ça mais dans l'école na mané ko salango là qui voilà de voir pas na zaki matata parce que on a quoi moi turbulente là qui moi turbulente moi naki un petit bitumba te nando ngaba ko beta babale ko mata banzete ba blonga naki un peu turbulent bana ko intéresser nga voilà sikoyo tango na école na mando sala ngo après na kataka classe on peut kataki nango comment na soka na école ngo ka bi moi pas autangiza te ko tono ko tika so na après na komi ko jouer tango mo jeune je ba yo producteur mon boy producteur abi Yoza Zidane, aujourd'hui vous avez kabola penza jeu et zo pesa. Vous avez kabola jeu et pesa Zidane. Donc c'est à partir de là ne ba pesa nga combat Zidane wana. Pardon, oyaka théâtre na combat Evelyne nayo. Oui. Ba pesa nga Zidane. Après Tito Pika, Caro Mamulu ba uto kufa mikolo signature. Abi va venir réalité to ko luka place to évoluer.
allez to ko luka yaki ko luka ay ko mona coupa Tito Pika ay na moni groupe mo kuna Tito ba fana théâtre to ke pas Tito nga Tito ngana jouer na Tito non ko kate o jouer te o ko nga non ko kate Tito donc on mona combo voilà du coup tokei to komi kuna jour on a répétition to betaka boyobi ke pesa et fondé Tito alina fonda di muzuri baleli yango mabe oh bamoko banoleka na raga époque wana je sais même plus ouais bazali na 3e épisode tant de koti bamoko tournage elandi bakoti biso toleki 4e épisode 5e épisode to aux audiences na chaîne les audiences na chaîne parlando pour fonder Tito baki remerciement eloko ko remercier nga ezaka ko memanga na Kilimanjaro ton bazo recruter fonda zwinga amemiye muta zwanga na fonda di bayokani bameminga na Kilimanjaro tokoti Kilimanjaro ton comme na Kilimanjaro na sala casting na kota bikota kota te devant Sarah Moussaou bato belé bazaki na sala casting na ngata on a sali nga na zwa to sana ba Virginie Manganga to sana ba DJ Abdul ba DJ Abdul ba Virginie Manganga nga na zwa donc na zwa c'est par là nga na s'intégraki na Kilimanjaro donc na kota Kilimanjaro bongo na ndenge lelo Kilimanjaro elansanga ekenda na nga ti ndenge naza lelo sur le plan CD pour une beauté comme partout. Voilà. Mais parlons-nous un peu, qu'est-ce qui a fait Olongwa pour Bafana il y a président Tito pour nous se figurer à Kilimanjaro. Bafana balongwa te bafana théâtre na longwa kate kuna balongwa te kuna ndako na ngai kuna epa na biso wana mpe chez biso nde toza chez biso donc bafana chez biso soki lelo fonde Tito alobi biso wana tozali biso mpena toza basoda bafana donc fonda di na fonde Tito so babika biso toye sauf que fonde Tito aza fonde oyo akanga avion mutu te apesa mutu chance bango na di muzuri ba mutema polele so ozwi bazel pumbwa donc so ozwi bazel yo mozo makaka opesa bazel yo mozo makasi na pumbwa donc voilà toza wana so likama bafana biso toza wana biso za wana totiaka liso na biso wana bon Kilimanjaro ezalaki mpe na début chance ezalaki mpe na début nakutaki ka film moninga ndeko ya Feu Mindondo Solange Mindondo to nakuti mpe ezalaki na début so toyaki na début donc moto akoki kosala moninga mabe place wana aza te moto mpe akoki koloba na moninga mpe mabe place wana aza te nakutaki mpe bato oyo mpe namonaka déjà batravaillaka nakutaki bafe visa bamama luketu baya Josco bambata siala nakutaki mo bato ebele oyo déjà mpe basi basala kombo bazalaki wana mais bazalaki au moins bazali na motema malamu bayambi biso bayambi nga nozala wana c'est bon parce que mosala mpe ezalaki bien bayambi biso tozalaki wana nga mpe toyei koyamba mpe bamiracle toyei koyamba badisque d'or toyei koyamba mpe bato mosusu ebele mpe bayaki nsima na biso donc na Kilimanjaro fait motema mabe ezalaki te kuna motema kuna oza baprofessionnel te omoni esika baprofessionnel yaka donc et puis professionnel les alliés yaka beta so ko zo beta na bien tu es le bienvenu so pozo pesaka makam so pozo beta bien te ba bengano te ba former eloko ezaki bien na Kilimanjaro yango moté ya mabe pela na ndongo zo pela na c'est bon kuti zo pela bongo elingela que biso tozo avancer soki pièce etalami pona yo motu moko c'est bon biso na Kilimanjaro ezalaki bon c'est ka réussite kaka Kilimanjaro peut balongwa ekufa te sauf que producteur na biso Placide Mongwele na Herman Kaba bango mibale baza na makambo na bango ndenge nini bayokanaki te ndenge nini bayokanaki te yango wana esaki ke bango mbale bo excusez nga nakokozwa ngambe naza na terrasse. Nous sommes avec Zidane, elle est notre invitée de cette émission des salons des savoirs, qui passe tout le jour sur exemple de Kota naza na terrasse. Vous comprenez, j'ai bien grand bon séjour à Kinshasa, la délégation qui vient de pays est conduite par celle qu'on appelle Madame Françoise Kambo. Merci à toi, merci aussi à le Gimon américain. Eden et Kambo Molidea va bébé la States. Voilà, nous sommes de retour déjà avec Zidane, on va aller au Loba. Tete na Kilimanjaro motema be te ba producteur mibale bango bayokana ete par là bakabonaki après to ça super climat ba bodo ba yati toujours ba mbatasela
maluke sauf Sarah Moussaona fait visa na tito londolais bango batikalaki biso tosali super kilima to avant ça qui peut toujours kaka ba producteur ye moko Herman Kaba ye moko tu bate soit lemba qui soit sekinde to ebité jaja super kilima non biso totika au décevoir batouté parce que biso to bande ko éduquer ezaki ba film mo éducatif oui les films éducatifs ceux ba famille ba otala ba comprendre pe bazo tirer voilà ezaki ba film mo terre à terre té auto nota rend compte aux une semaine il y a répétition aux une semaine à répétition tout ça répétition pendant une semaine soit aussi une semaine wana après bo continuer les sous monnaie voilà ezaki facilité to ko balelo théâtre zina na tangi théâtre mais par rapport à parcours ya tambo la groupe expérience grâce à parcours wana grâce à parcours wana j'ai expérience wana na travailler na ba grand na eu chance ya affronter ba grand déjà tongo ton na eu théâtre na eu chance wana ba grand peu na respect na komi kitisa oyo za nango yebaki na école au bombi siko yo zozwa o ba opeso oyo opesi eza malamu eza so ba beza mabendima eza mabe yo zwa nde oya bango malamu ntango kobimisa pe ya yo na ya malamu na bango epesi mamo malamu epesi malamu yango wana ezali force nanga na banda ondima remarque na banda ondima critique yango esala yake nazwa force wana bon jusque là critique n'importe soit critique babina loba malembe n'importe soit za remarque sur les arabes ben on bien votre français zande nanga zande nanga tena ko forcer de bon théâtre pe ko ganga pe za défaut nde toujours pe ko ganga na défaut parce que ngazo attend ya kotala pe ba série ko ganga à l'époque on doit CD on a trop malembe on je vais remettre ma maman donc on le batté déjà on sent que les natures on peut pas des natures c'est qu'elle va appeler kadi donc moi je suis dans la fin de badakala alors déjà dis-nous un peu la tête on tombe cause ani ba za ba camarades to ba ka baningo na kuta kuna visa Sarah bon bazali ba penga nazaki obligé ya s'adapter obligé aux ana bango parce que bango nde na kuta ki wana donc tu es so sikoti so comme passe mo bomba ya yo zwana o kuta rythme wana o ba rythme yo ko bimsa yo boye za ma ya bienvenue mote ke oke o s'opposer ya oke à côté na ndenge baninga ba otambo so na mboka balanda likolo wana na s'adapter kaka visa Sarah de to bando ke na bango mal après to ke na moi que c'est bon to ke ne bien après na s'adapter après na ko bimsa siko ba o eza kati nanga ba potentialité on azaki nango et puis ba apprécier oko ya place mo boye na monde onde to ça yo venu bimsa yo peut-être déjà plus meilleur que place yo kuti ça peut te poser des problèmes et ko poser ba problème donc il faut d'abord ko bomba au tali na place onde ezali aux a conduit après ce que yo bandis ko repesa voilà ils a secrètement ma case je dis ça tantôt dans mon annonce que on va beaucoup en parler pour tout autour à Ramou tout autour à Congo incident en le deuxième le canal exemple de télévision de l'annonce il y a qui va un moment où tout le monde qui va pire ma case si la bissale c'est péchanga Fatou miracle Zidane on met en marché ma case même au moment où avec au cadre c'était dire quoi non oh ko ga de poani ngada bona no camarade na bango te na ya na bango nano ya na bango na rassembler qu'une bango bon au fait ezaki wana no sa ba film na nga banoko ya bazo tourner comme se disent wana vraiment ba sœur na nga bazaki penza moto on appelle moto na bango penza qui fallait bango de ba ko pointer na ba film na nga wana pour ça la bien tant bon bazo ko pointer na ba film wana et ça là que bazo kutana ali basali camaraderie to sali que tozo za mais ko tambo na bango na no tambo penza na bango te pour ce ba si tournage ba ke makam na bango ba ke ba bimi na bango te ba ko tambola donc voilà
ezaki penza on appelle na na zemi ya mwana nga suka na waza siko na 9 ans donc ezaki bon donc ils ba 9 ans passé donc ezaki bongo bazo ya ba tourner sili ba bina ba kena bon après ba se familiariser ezaki bon ba se familiariser parce que nga mona ndo sangisa bango nga ke baza la famille bon ti après mutu na mutu soka zui nzela makamne azo sala akebo tant penza ko kutana ko sangana nesi sikoyo koza sute parce que muna mto sama tongo etani muna mto sama bosala wana peut-être zaki toke film mutu boye bokutani bovandi journée momba botourner bozana bosisi bokema place mi bokovanda mais lelo emsu tongo etani mutu nyonso na mto occupation na neti nga a les espace na nga espace chez biso donc ba vacances na profiter ba vacances nyonso o ba na kin na ba kinois o nyonso tozali na kin awa toza sur avenue Pozo A8 na Matonge en diagonale na la mosquée ya Pozo donc na Prince Kasavu opesi boyoma Mukongo okoti omoni na Pozo yango na A8 donc voilà neti nga tongo etani naza na nga so na tournage na question na tournage te naza neti ko na oti morgue to bimsa sœur ya Gabriel na sisi boy nazongi na nga cop na nga erni siko no yo luka yo to bima eza donc esili journée nanga esilela baningo baoya ba kutanga naza so pe ke esengi pe musala moto ke pe quelque part neti trident rabi benga mitungisi zidano zapi muninga mo pa basketeuse ngambe international jogo makaso bengo zapi zidane so na nesi yaka so ya te ngana ke kuna moi Jonathan Pazali grand cameraman so Jonathan yaka tokena biso toke tourner bilo mo bongo est-ce que comprendre mais que tambola pour beaucoup dans les appas raison pour laquelle bon mon yem sousou net ko Fatou Miracle a comment déjà maman belge yani na poto que je salue Hans Luzolo est-ce que vous avez na pesi en beauté belé aussi péchant azali aza label nae aza boutique ne azo gérer si la biselu azana Beckham azana na SB nae azo évoluer bien vraiment félicitations à toi si la biselu vraiment parmi tu es la première et ça je dis le bien carrément parce que moi quand bon bezate muso ça bien il faut applaudir na moment oyo c'est SB donc SB a ça musana bien donc il faut applaudir donc dengo que na félicitations sœurs tu as été toujours courageuse voilà et on a la vie appartient aux courageux lelo si abisalu a sali chaîne na ezo qui ne peut bien ba film ne pesa bien de style lelo aza à la hauteur mon yesanga si la tourner aussi là la nemamba boutique na Fatou Miracle en Belgique ngana na espace nga nazo gérer nanya ko luka mninga tu vois ba problème za na ngote ba tuka ba créer et comme un problème mais ba problème za tu est-ce que aujourd'hui on peut dire que ndé ba bandé ko ya pa na yo ba bénéficiaire ilo moi makasi to pe yo ko bénéficier lo moi makasi pa na bango ba bénéficiaire reconnaissance oui baloba kango matin midi soir soki lelo si la micro tunyenga a oloba soki aussi la oloba surtout les miracles à oloba miracle azaki parmi bato bazaki combattu te mais aza moni okoya place mon amtaza na état d'esprit na ye miracle azaki na état d'esprit moko ezaki un peu faible nde nini akokaka pe makambo te sikoyo eza na makambo mosusu okomi place mosusu ozwi mwa mwa blésage mosusu akoka blésage te mwa blésage wana ya banda okoka yango te na super kilima te ezali mpe ba blésage te mais mosusu sala boye te sala boye façon peut-être moto alobeli mosusu yo oyambi yango bien te peut-être mona moto aza ndenge nayambela likambo voilà ye sika wana mpenza kosupporte mpenza mingi te mwana biso nga na otika na ngai zen nga na te toza kwa petit oyo nga na simbaki boye na liboko otika te ozala awa lelo Dieu merci miracle aza oyo azali vraiment moi faut féliciter Martika oloba makambo nyonso balobaka na ye mwasi ya boye non aza mwasi ya mobali na ye te mwasi ya mobali na ye te aza mwasi kaka ya mobali na ye toza tolobela miracle te mais nabika aza leki na nga aza mwasi ya mobali na ye mais oyo babetaka wana batapaka na bango côté pour rien donc amona ta bato wana nzela na bango te aleka kutu nzela wana te ngam nazala ne ntongo midi pourquoi nayebi mes recherches. Babi a la selfie pour un bon belé, il va pas comédienne, nous avons un bon belé pour les cabines, nous sommes pas les patients, au moins une bonne mutu
tant batia on a banque mutaloba te ngambo na ngezo temps opa ba te ngambo na ngezo temps pona oyeba ke o aleki oyo azate mais miracle petit ana mystique ta wale a mystique moi mon miracle a mystique nga tangi koma mutu te ka leki mutu bo aleki on habitant to tia mbona na banque mona mutu ayebi somme na ye ngai o nga na mona na misu na nga na boulevard na mona misu na ngai na boye tokosala papa na mire te a mystique tokende obimisa te nga na mona nayebi lo tokende osanga na ye petit wana mystique te a mystique nalobi kaka miracle ya mystique ya mystique kocompare no ye na mutu te kotia te boye 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 na boyi na nga comparaison mais nga nalobi miracle ya mystique ya mystique ya mystique tosuka na aza mwa moke amwa moke tomemele vi na ye so ndeni te amwa moke alopango nde na mimoza ya monene ya bien na kati piscine tututu donc comme ça peut olingi toke mpe otourne mpa na ye mais a mystique. Voilà, vous avez compris que Zidane, elle est chez nous. Mais na micro aoya te po ya koloba mamba bien aoya te te aoya na ye te ya oya na ye te te ya oya te ya complexe te aoya te nalobi na mutu te nga alobi nde miracle aoya te po aza complexe te aoya oloba micro te. Est-ce que le logo confirme par rapport à Mahamoud et le Bamara et Sergi Mombe, ma relation avec la 7e bagarre, la relation. 7e bagarre o akamana na benge ouais téléphone na crédit kuna exclusivité sauf peut-être Zidane a benge la biso 7e bagarre. Téléphone avec elle. Question moi ce que bon même la question après appel voilà. Ouais téléphone na. Donc en tant que so ba sabino ni to kana te. Te benge non. Ba sabino to kana te. Ah. Poani muko ya na tindo photo ni. Ah. O sexanga na o sabino mama bongo. Tu es toi la journaliste. Ah, te. Te bon, bato bakosa na mo accrochage, mo incompréhension, tout ça batuti. Toi batu, to koza na problème, mais entre biso et pour les gars. Ngazo pe exemple mon neti ngana bijou la reine. Bijou na camarade nanga. Tout ça na problème ngana bijou la reine makasi. Tout ça na problème makasi ya biso to sona biso mbale. Biso mbale pe to kanga binemi biso mbale. Biso mbale pe ka to lamuki na ton to lobisani ka biso mbale mutu pa lobisi biso te ka biso mbale. Siko etali ka biso mbale. To ye nango pe a te peut être mutu te. O ko ya liboso ko loba comme mninga za lâche. A lâche bo skizenga mais aza lâche. Voilà, Zidane oza femme publique, oza la comédie, ba tatano ba kombo nyonso. Je vais pas poser la question il y a cette bagarre pour rien parce que j'ai le temps à faire ma recherche bien. On m'a dit il paraît que c'est vrai au démentir en A. Il paraît que vous avez une relation amoureuse na 7e bagarre. Na vie nanga. Na sa mama de mo kuta mama mwana nzamba opianga mukongo. Ngana beni ndo mona ngabo. Ngana beni na ndeka muke. Ngata na suki. So na lele tana ota bato na dota plafo bona suki nzamba oya. Aya sala edo mo rappel mo ga ekota kaka. Na ba témoin jona ebele pe na sala ngo pa bato ebele. Ngaso na se retrouver pas ba 7e mois ezaki pour na prière. Omoni ovandi omoni mosala etambola te. Na beti sonde za muninga nga mikolo nazo comprendre na tourner te bondeni pona na ba prière pona mo na tourner te na tourner te abina ta yana biso ba prière makasi yana biso prière makasi sa ba délivrance makasi wapi pa na biso na mo yana bango ya mwasi yana bango na mwasi pe albina nga faut tout ça ba prière mingi po makambo na bino monde mille ko makambo ebele c'est par là na koma ko ke ba prière et pas ba 7e barana ya ane mwasi asala na aéroport ya deuxième azali babenga wana ba marines mais azali a prier makasi mama Esther prier makasi penza donc à partir yende na bande ko kende ko prier kuna isala ke nazala wana pona ba prière donc voilà oyo arrivaki na yebi na ngate soki eloko ni ezwaka na mutu aloba ke ngana vandaka pa na bango bon ye mo yebi makambo ya lobanga na vandaka pa na bango nazaka na place au vanda te. Donc na senga nzambe alimbisa ye mais comme ye moi ça senga pardon to solo là na perdre petite sœur nanga benga kinga consola kinga donc nga na mwana nzambe donc c'est le kanango mais ko ba relation mo zinga mama na sala ngo te ya nzamba opianga mukongo
T'es non qui ont pas là. Non qui ont pas là. Voilà, donc voilà, vous avez compris que c'est faux par rapport à tout le monde et eux le moment là, c'est en train de démentir qu'on se le moment. Est-ce que vous avez autant à Cameroun, vous avez 5 comédiens, vous avez joué bien, autant à la On va jouer bien. Ah, mais tout va jouer bien. Soit jouer mais va jouer. Soit jouer bien, mais va jouer. Soit va jouer bien, mais va jouer raté. Bah résister, va jouer bien, mais va jouer raté. Va on y a surtout besoin. Na on va jouer ma bé, on va jouer bien. Pour besoin, on va tenir un bon, ça va filmer. Mais attends, c'est va jouer bon bien. Et bon, ça va jouer. Bon, attends toi 8 mais attends toi 9 mais bah on va jouer bien. Voilà, on va jouer bien. Parle-nous un peu au baki, dans beaucoup la nomming dans ma ballet, ma ming à garçon. Dis-nous un peu comment on combine ma ballet na théâtre. Il est là pour chercher. Facilement. Que dans nos facile même ba na ngana boti. Ba que maman biso pona ballet ku tika na nga mona mwana nga liboso. Azana jouer art ça makasi na mitu azana bazano na Lubumbashi Arnold Malolo que je salue déjà. Et soit fort hein nga maman no azana ba pray toujours et simba pourquoi pas yo lobi lobi pe aux international tout temps akombo na yo ba obenga pe maman international pesi shila lwambo bambote belé na pesi Jos banga bambote belé. Bébé Jiveli Mwamba bambote ebelé vraiment isika bozali pona balé ah moi ben passion na nga moi vraiment passion na nga ngoko memanga na bar na olala tanga moko nde naza na bar okutu so comme 22 21 na omoni mbala ngai lelo kutu même moi na nga ba obeta lelo bazano lelo ba obeta donc botala axe wana. Bonne chance à toi Arnaud Malolo, on a besoin de bonne chance. Moi nanga et aussi bah oui défenseur mais à markaka. Donc tellement j'ai lancé donc ça va déjà na taille nae. Ce comme ba 21 nga mo na nimba nga pena bar concert. Ah comme nanga te. Mais même nanga na bala tabazo ganga ndenge nini. Wana nga na zali. Wana nga pena ninga. Dans ma peau je te dis. Dans ma pote, on peut pas gagner dans stade. On a camarade dans un gamba et bio basket. C'est un van international ma casse. D'autant on a même pas match na basket. On a qu'un on s'est retrouvé. Et non pas dans un peu ancienne basket. On a été en Colombe. Mais on a quatre ans ah. Viga ba manga mo garage. Ba leki fa batanga fo na kata na ngai na kata gi nyonso. Sauf na elo moko ezali ka gambela. Otaka gambela mo cop ka na gambela kaka comme tu zai na so na sport wana. To souffrir moi gambela wana pour aller kinanga kama bana nga balia foko ta gambela donc bino boze ba so ina ba bijou na ba bino bozui ngazala isko na kati wana ngako moi mabe na isko na oyiba souffrance et mémoire na ba nimo taka na ya na nga moko na ko kokataka bakendaka ba bangi na ba koke mineno poteka ba carburant nga na sa ko wana na kati fleuve Congo na ba 2 heures 3 heures nga mo mwasi. Donc tellement que nga mafuna za rolala na kati ya pirogue na po tout ça traverser wana na traverser na bato belé ba kufa na ba kokati na ba carburant ba beta na ça voilà ba protéger nga to ke boteki donc so bokei il faut donc wana mso ya kokuti la bino déjà elle na bino pour déjà 4 5 heures temps ba marine so ba zo tambola na mai so ba kuti na kati ya mai ba bomi bino ngas ko na zo ba risque wana donc voilà na risque moi trop vie ezaki comme compliqué tellement compliqué ako obligé banzela ba banzela ba bandundu wana sala banzela mai ba masuwa na sala ba commerce wana donc na sala mo ba makambo wana beleka pona survivre tant vraiment vie ezali compliqué comment est compliqué tant on est comme à théâtre na on continuer ka yon muti le na koka na zala ka na katia cop et ata na zo sala nga théâtre mais na linga ka business ezala yon na koka penza ko vanda te. Si on peut poser dans une place et puis nini biloko ezali banana za na mikumba na nga na saki na otambola donc ambulant commerçant ambulant na tourna mai wana tourna beta ngo donc na banga na ngate na ba pointe noire boverdo bokete bongombe mobala mongo mobala mongo te ya yebi yebi vraiment boverdo yebi na ba pointe noire wana pe ba braza na luka na kota o luka ka roquette somba kako bimo ya koteka donc boverdo yebi ba passe na mona pe mwandambo donc voilà naza muto yo lelo nzambe na celle qui na vendre sika moko na ça espace oyo de to espace oyo et ça lit bien vraiment pour na ba de konyoso ya ko mela ko lekana aleki merci à toi Jodette
Waïkwa, na peso mbote belé, na peso vraiment merci, na peso papa Bob Waïkwa mbote belé, maman Viviane Diasonama, motema Serge Diasonama, na peso bino mbote belé, sika bozali vraiment bosunga toujours lisungi na bino ba prière za makasi, eko sunga ngai wa bino na persévérer na kende bien, moi ba makambo ezaki belé na mokili. Donc voilà, moi prière et au ça bien pour l'anga. Bon, na série à époque à Dio Mindonga là, nazaki trésorier général na V Club. Il y a section foot. Siko maman Bestine Kazadi, madame la présidente. Ah maman yé. Donc maman yé maman yé, tous autres à la main, nazana 4 V Club télévision. À part chaîne nanga IP, Big Zida Show TV, na travail rappé na Jodette Waïkwa TV, mais siko na V Club, na V Club télévision. Donc voilà, bon, nous avons appelé la carte avec Club Télévision. Dans un siko, on a un comité. Moi, tout le monde est athée parce que le temps que Bima, il vous a publié partout. Bon, là, non, bon, mon a. Ils ont volonté Nzambe. Pour le monde, ils ont Nzambe. Pour Tine, n'a pas qu'à Bambal. Ah, ok, oui. Tine n'a pas qu'à Bambal. Comprenez, ah, moi, n'a pas, maman Bambal. Donc, il y a moi, n'a pas qu'à Bambal. Voilà. Na tous les deux, nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise, ma casse. Nous sommes très à l'aise. Tant nous sommes tournés, nous sommes à l'aise. Tant que nous sommes au stade, nous sommes tournés dans les joueurs, nous sommes pas à l'aise. Nous sommes à l'aise. On peut battre donc battre ma casse. Passant à saluer, Dieu merci Mbokani, Chanson Mbemba Demi, Dieu merci, félicitations. On s'est toujours honneur en Mboka. Et puis c'est trésor lolo, elle est ambassadeur, on a passé Bambote Belé, à toi Aziz Makukula. Moi na ya nanga godé ma ba na passé Bambote et Belé vraiment iska bozali. Na passé trésor pour tout Bambote Belé, Joël qui moi qui y uta le kaka azo pesa zo le ka ça moi fierté à chez Bisso pour comme on chez Bisso hein. Ya qui moi chez Bisso abi oza chez Bisso photo za chez Bisso. Na passé bandeko so lami na Angola na passé Bambote Belé, venanga ka unza lambila. Na passé bino vraiment Bambote Belé. Biso tozana biso chez biso ezabia. Bon reproche kanga na yebisa bango. Na yebisa bango nyonso balofo bongeli, na yebisa bango ne nazana na bango, lilobi nazana na lofo na yebisa bango ka bon neti balofo si babeti baluende batoye basi babeti na bango déjà baleki bakomi ba coach. E bakomi ba coach. Na yebisa bango ka ba yebisa ka ba petit na bango ba obeta. Batishik nde ba obeta batishik te la bango bazobeta bazana na moi vie secret bazana moi vie secret taba international libanda ba mela na bango pe okota no pe un peu d'alcool eza mabete mais eza mabera compétition na millenniaux zo melango et puis na tonyo zo melango pas trop de perte d'énergie d'énergie déjà na terrain tous on besoin d'énergie belé tango ça va perte wana ezo kitao donc pas trop de perte je crois que tu comprends hein va perte d'énergie mingité pour que voilà pas trop de perte pour énergie on a besoin de fournir en terrain so ça déjà va perte belé na terrain au fournir moins tant on fournir moins carré les autres quitta plus âge okende avant carré les a réduit avant donc madame okende ozo kena carrière ozo kenango parce que carré les ambongo carré les ambongo il faut concevoir en nyonso tota mutu aliboma na ojue na ngaka mutu aliboma douce azaka te non ezalaka erreur bandeko basalaka ata ntongo obima otambola aremake omwa mutu aliboma mosu aloba te aloba eloko te mavanda atalaka bato nde baleka mais aza mutu aliboma biso so remarke base nyonso osala mpo jue mutu aliboma fosala bisalasala fosala bilo baremaka oza mutu mais so obima omwa mutu aliboma oboso avandaka ne kaka avanda ne so azolela one osaita olia na ye so avandi otaka mitu wana eme so asekaseka ye moko aosani tribunal ni turbulence te mais aza moto aliboma obosali 25 ans de carrière na carrière tout au long de carrière nous a déjà encadré pe bato basala bafilme bato basala bathéâtre bien tokona elongo na bathéâtre ani bacongolaise tozazali moto atourne neti ifo ase babengani ose maquiller acha bilongi achange lobeli pourquoi bosala lo modèle place botwaka koko mo bopesi incarné ka role voilà
bon biso culture na biso et permettre biso penza te ya kozwaka nanu bapapa wana baza mingi te biso nanu na mboka na biso nanu biso moko na barespectaka biso te bapesa biso valeur te moto maboke kei na famille mo boke bala osara nini nasara théâtre oza déjà diminué siko papa mo bobana ne bandimaki esa théâtre est-ce que comprendre or il faut ba comprendre qu'il y a pas de sous métier mosala na biso lelo ezo faire nourrir ba famille et déjà esunga ba famille futa bandako esara tout donc bato faut ba comprendre que ça mosala moyembe gauche a joué bien te gala lo bango a joué bien te a joué bien te mais ta joué bien te ba jeune a bien te mais ba personnage na ye azana ba batu ne oya pesaka basa ba personnage wana ba incarner ba rôle wana ezara vraiment batu wana sauf que apesa ba rôle ba ko incarner te mon ye vraiment azana ba papa mikolo penza so tali pepa miyombe gauche ba papa wana okuta bango bazalaka mais ayeba ko utiliser bango te vous comprendre so na ba rôle biso to zana onde to luka ba papa so to zana ba papa wana bezara bien non ça n'engage que moi voilà. Mais est-ce que vous avez évidemment déjà hors caméra vie place là te apparemment yokani conseil te yokani conseil te na fingi te na lobi onga na monaka je na ye ndinga kindanga nango na mona ngo ezara plat eleka ke milai siko omoni début yango te ezara milieu na suka pe ezara yango te aperdaka aperda pedal makasi so adoba filme na perdaka abana elo mususu na milieu koma elo mususu na suka ke na suka kutu na ba te suka so ezala po suka ezala te ezala na suka te yango na soka améliorer mon ke na ba papa azara nga pe na mona ke so pe na mama so papa côté on apprécier ka mais ce ko ayeba ko voilà ayeba ko exploiter bango te bake ko pesa rapport lobaki bake ko samba yo lobaki 7 au moins il accompagner nga au comprendre voilà ça fait aussi partie na kati ya na bino to pena ka couleur to na kati ya particularité artiste bon il faut zoande ye pour tout na ye en tant qu'artiste on analyse normal en tant qu'artiste bon na ebité soyi ozana bato ata 1500 na groupe c'est pas dit na pièce 1500 tout faut bakota oui faut bazana bango wana à quoi bon peut bato belé pe bongo c'est pour pièce de tableau mo faut bakota 15 tableau mo faut bakota 8 tableau mo eza ekomaka ekomi ennuyant moni et puis chevauchement kotaka ça va bien bon tout ça pour na lobela été mais na pesa exemple papa oya zara na bango wana yeba zara na facilité ozwa bango donc à exploiter bango et ça la bien biso je vois ça ba maquillage on muso atie izo mona na muso ndeni muso azwi kale so beskizenga atie na mutu ese bando tamol bana tongo mo papa mo azotamba cheka so na mutu te momoni mo peto ozo condamner gouvernement na biso mo peto bongsa msala so to bongsa so msala et ozana ngo bien nga pe na bere na nga na pe place muso pe na fauchard na ngai so ba bengi yo ba yebisio oyoki nan ondimi muso pe mo be asel maquillage on teki to côté asel ele mono la teki bongsa ki ote ne misoko ya barezi ayamanga pa na ye na bandal na ta blouse mo boya bleu ya multicolore fille moko abenganga camarade mo abenganga abilanga azana c'est pas na blouse on la teki carrément accepté mais c'est bon obike ti lelo na ta sous blouse wana te et na tango souté parce que si on a le bas na nga motango fia na lobi na bona bia seke ndenge ya mona kiango c'est pesa ngata alba ngona téléphone ola finga na commentaire aye na téléphone alobi na finga ite malobi ya blouse ola te kana sepela na ngote ok nga bia c'est pesa te poani abia kande na munyo ke c'est pesa ngate ok donc voilà mona ki il faut qu'on dit ma remarque via limisanga so ayoki nga ndima kaka po eza ba remarque biso to yokaka na banzela bato balobaka na biso moni esala mpe soni esala biso mpe soni ezaka vieux mais soki apesaka biso mpe mwa litoi ndenge ezalaka bien tongo to bana oyebisa po pa masumu apesaka litoi bamasumu ayokaka so likambo eza koyoka bino soki pa zwaka mwa litoi apesaka mbe tosalaki remarque wana
ba bon ça mais tout le monde a un peu difficile ça après ça lito été moi pas au loba exact et on total à quand mis soin et le monsieur les snap na tête nous parlons quand même rambo le bien blues ou ba bien que la téléphone et mon au moins tout ça jouer sur rôle yanda tout sur le carton yo kai mascara crayon cils a tout ça il a refléter pendant image à moto en tout la montée yeah wana menace à tampon so moi wana menace à tampon wana menace à tampon oh il y a pas mascara on est l'homme ba so bakanisaki ba mindele fo basala babisasa sikoyo sikoyo yango mpe komosala mabe il faut ka nini oyo babe ngoni poudre na babe ngoni fond de teint il faut eza make-up oyo eyeli biso yango make-up oyo wuti wapi make-up oyo eyeli biso makambo bo ezala nango déjà depuis kala ngai onomona bavideo nango déjà kala make-up oyo eyeli biso makambo make-up oyo donc na biso na tournage bokuta na tableau po ke na tableau mutu fama mika nanu po akota na tableau mutu fama mika comme siko loka boumbu yango wana donc c'est maintenant ça tampoka c'est comme mabeza nini soko mamiki na fond de teint moko mutu wana omono sans fond de teint eza bien mérité Maman zanoka moi boy kaka nde ozana yo tsheno moi poudre no pembe o tsheno il faut zanoka total bongo bona boy nanga te bon na mtana vina ye na mtana vina muso alingi ne ka zaneka mundele ani ka mundele ko leka ku mindele muso alingi zaneka ka bongo yo ezana opeka ndengi ye amoneli donc la faute revient à qui il y a bino ba artiste to ba kuma ba scénario ba tala ba scénariste le réalisateur. Mais ce qui est beau, c'est que danger makasi. Et puis, tu as danger, tu auras danger. Tu as danger, tu as déjà un méga star. Donc, yo koko jengate. Yo ko sangate que tu as tongo. Ma laisse mami qui n'a yo sangate tu tongo. Donc, dingate. Pour mes asko yangwana. Donc, réalisateur peut-être comme faible. Actrice à Osa fort, réalisateur à fort, parce que ça célèbre. Voilà, c'est ce qui fait défaut. C'est ce qui fait défaut. Il y a un moni peut tout ça kawana na ghetto, tout téléméant, tout le gouvernement, tout comme le gouvernement, tout comme le gouvernement ndoki. Oh gouvernement zané ndoki té. Biso mo tout ça pas responsabilité, il faut tout bon ça. Voilà, actuellement apparemment vous jouez dans la Copa Simba. Topé OK ka pour ça nous dire. Tété naza Simba. Naza na Simba. Naza adhéré na Simba. Tena ici te. Jérémy a un petit garçon. A expliquer comment bon rôle wana vraiment tous autres mingi ba femme veuve. Les autres ça ma mingi ba jeune mingi bazo profiter na ba veuve. Soit comprendre car veuve wana mo bazina zana ba la veuve muso azamba batikele fortune. Il y a koti wana ayo chat désordre avec ça la communauté universelle de biens communauté universelle de biens et ça dit que Jérémy a pas escroqué donc ils ont ça là mais ça m'a pas ça histoire vrai ils ont ça là ils ont vraiment aidé mon président Lombe donc on a toujours bête en penza pour relaxer ba veuve wana base na maele bon qu'il les bébé ba jeune garçon ba komba ba calcul ba zo pena fait na big ba calculer ba tout donc il faut faire très attention. Non, yo kate wana OK. Wana aux emporter mais à la fin déjà à ça même na tribunal parce que déjà à ça lui ba bien oyo azaki nango besoin na perdre moi na confiance en moi na perdre de belle famille nanga donc na tika isiko il faut biloko yanga na part nanga na kabolongo na Jérémy. Mais tant obalana na Jérémy. To balana ki? Régime wana. Yo moyeba ki ba expliquer avant faiblesse à bolingo. Nazaki emporter. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui bah on va faire ça une vie normale là? Non, pourquoi? Pourquoi? Non. Ngamba na ngam kolo nanga. Amkona. Mais les sons nini avant ata film on a sous-caté mais c'est bani ba épisode des ans on a. Mais les sons to go attirer na kati film en tant que le to zuli ba voir ya. Et les sons on a le bati basi c'est pas que ba veuve seulement basi normal ba que ba tout bazo calculer ba tout. Si tout ça mon fortune na yo yeba au saisir en gros parce que crise économique peut côté
lelo osakani na mbongo na olobi oyebi te hein sakani na mbongo no lelo olobi mbongo ezala te donc soki moto azoyela yo calcule nanu aoya ndeni mpo naza na camarade nanga moko boya mobali hein camarade nanga aza ndeni aza impressionniste ye so azoya obi na zwi mobali oseki makasi seke yo mpe so azoya obi na zwi mobali yaka bozidani naza wana natie mayele wana ya baka natie mayele na parti ma onakati oyo te mwana bolo bano nani Jérémie a expliqué avocat na bi mais on a vu tant ko yeba ye na koti déjà nyonso bazoka temps na yebi da tout si mo leke belé bo chaka 3 mois camarade nanga nalobaka na tie mayele donc so atie mayele akoya mpenza bambongo ne mikolo wana yebaki mbongo ne wana ekozonga donc asala oyo abina obwaka likelemba taka camarade nanga bazinani mikolo na obwaka likelemba kote boye so abina obwaka likelemba kote boye donc bokoza boza bato ya bino obwaka likelemba kote boye donc azwi kote wana natie mayele na obwaka likelemba kote wana mpo azopesa oya bino boye mbali nanga tonka bokoma na ye bokomi mpe bokomi akomi ne pauvre akomi ne pauvre ni siko beto siko bameyaka to nde eza boye voiture moko esalaki boye ezongaki boye il faut nasala boye obandi osala ntango obandi deja oyo opesa liboso ya korécupere oyo nyonso deja pesaki o mpo ya koyani kaka na 30 000 bien 50 dollars asali bino kaka bilo mombo même au restaurant boulé quand on bêtise sur un respect garçon bâché mon bazar ne dans la terrasse bah bah sim sur 500 donc ça sim sur 1000 300 je sais pas on a des fois qui n'a pas la kin eh bah même on a yo okay donc voilà moi je dis félicitations président le maître dans la film oui vraiment doit comprendre filmer bah tableau c'est belé mais doit comprendre ma personnage mais encore filmer doit comprendre donc félicitations président Lomé est-ce qu'on peut dire aujourd'hui président Lomé ça c'est recours na base parce que tu vas pion pe ma casse on a aussi ma simba bazali lisusu penza permanent na simba te dans l'autre basila ba merci bazali bazaso permanent te bazaki ba binga ba mais justement ezakaka nde ona ocholoba awa kosala chaîne c'est pas facile yo si pas un label na si la na chaîne na c'est pas facile ya koya chaque oyaka sous ba répétition eza régulier mais ya bayaka bazar masona rep na kutana bayaka ba jouer si la za belle sœur na ngazande kwa Jérémie aussi a joué qui banananga parce que Jérémie passe kokaki baza balekaki na pièce sauf que so ba distribuer te oyo jouer te bazali o les anda ko bakenda te wana bakenda te sakala wana avant de kota na rubrique la mission ya souka émission dernière question oyo na bakina tout na kende parce que tout le monde a on dirait en fait je sais pas si c'est vrai ou c'est faux on a quelqu'un vrai ou faux on va parler qui Gabriel Tumba ce gars lobby li comme na mina ba comédien sont d'accord notamment contre Israël faux pourquoi parce que pourquoi il faut le tout bayoka faux te attaquer na raté c'est sa façon il y a le bara elle est comme ça et ça il lobel na ye façon na yangwana on doit l'accepter comme ça mais elle n'est pas rancunière et ça façon na lobela yangwana mais ça na rancune te aswa na raté mais à l'obaka donc exactement que ce qui a lobby va tout bayoka non pourquoi par rapport à quoi non 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 c'est faux non c'est faux non 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 c'est faux c'est faux non c'est faux voilà là on c'est bon on arrive déjà à la fin de notre émission toi on a arrivé qui m'a sous tu vas dans école maman est angolaise papa est musakata na kisaka te balobaka abobwe oleoloe neige boni oza bien na yo na kikabinda abons chikachi mtu wana ozongisa fiotiere donc boni oza bien bien voilà ça va arriver à la fin de notre émission merci pour votre disponibilité d'avoir fait notre émission notre invitation plutôt votre dernier message de passage sur exemple d'émission dernier message na ngai eza kaka ke bandeko bosoutenir Azida bosoutenir ngai na Big Zida Show TV boke kuna bosabone bo aimer bo like eza façon ko aider ngai artiste na bino tokende liboso donc voilà soki na sengi bo lembanga yango na senga kaka
bo soutenir la chaîne wana, bo soutenir pe Jodette Waikwa TV, yango peso soutenir nga makasi. Donc bo soutenir nga na pesi chef Lydie, bambote belé vraiment maman Moseka. La million B50 eza dans le bomoko na likemba bomoko, donc bomoko na YouTube. Eza place au bazo soutenir Big Zilla Show TV poto kene vraiment liboso. Maman Seka vraiment chef Lydie la million B50 bo simbanga vraiment makasi bo tikanga tene bo sunganga na pesi putu de yalo lambote beli sasi boyeka bambote belé na pesi ma maman Elise Binda depuis Strasbourg bambote belé vraiment ba union so ba binga bambote vraiment belé Jean-Si Bongombe bambote belé na pesi encore bo verdo bo kete Bongombe mobile mongo bambote belé bambote vraiment belé na soutien na yo to sali est-ce que émission et ça mais ça soutient vraiment bo verdo tikanga te alors ça de façon qui a émergé donc voilà espace na minango toza na pose a 8 comme on chez biso so boye a beaucoup ta Zidane ngamona za permanent ba vacancière ba kinoa ba lushwa ba matadien ba tunyo surtout ba gomatrase nyoso boya Kinshasa suppose au A8 en diagonale na la mosquée na Matonge ngana za na espace chez biso yango yo donc so boye au tala match vous a déçuté on peut pas bien zali donc voilà kati zali libanda pe ezali donc voilà merci na batindeko nyonso oyo balandi ngai pe ba kolanda biso un exemple télévision mais ça toi Barezi merci à toi et Karina nini aux 8 ans ya ko kozwanga pe ya ko lobela makambo otolobelelo. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Là, Zidane le théâtre, elle était au micro de Décaré Bachia pour expliquer les différents rimes tout autour de Congo. Elle était vraiment claire avec ses explications, c'est que moi j'ai aimé. Merci pour ta disponibilité. Je dis un grand merci à tout le monde. Vous êtes plus de 30 000 abonnés. Merci à vous, les abonnés d'Exemple Télévision. Merci pour la confiance. Vous aurez toujours vous abonnez qui est belé pour soutenir Biso. On dit un grand merci à Bato Atika Bisoté. Ma commentaire, j'aime, on me fait énormément plaisir. Je vous dis un grand merci. Merci à Djibi Lili. Merci à Barezi Baza, messieurs le choix pour la confiance. Merci aussi à toi, dégâts matériels, les Sierra tout à l'heure, les moments d'Interlita, les Drum, carte des lits et ça, mais c'est Chaya Batanzila. La vie de Kinshasa est décorée grâce à celle qu'on appelle Madame Françoise Kabongo. Françoise Kabongo, la délégation qui vient de lier ça, conduite par Françoise Kabongo. Nabokasi, il y a Eric Kabongo, le superviseur, le code mondial. Eric Kabongo, merci à Nyota, merci à Eden Kabongo, merci à le jumeau américain. Je dis un grand merci. D'ici là, portez-vous bien et bon site pour quand vous entendez d'Exemple Télévision. Bote oeza Brand Cosmetic UK, oeza produit en toto et non la cabatache. Sopelingi koza na thème ko ya bien ya propre, oeza produit na ya kosala. Oyo eza pola maboko pour la batache, ya makolo pe ba genou et ba coude. Oeza huile et kendaka na produit en toto. Donc ce que vous intéressé, continuez de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino, partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barezi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barezi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barezi Baza. Fondation Barezi Baza, Ezawana pour nous aider, pour nous ressourcer. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuf et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas à 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur une Dev Sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabola ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple la télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est Taza, pendant touché dans les camarades, Abi Barezi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a Banabiti, qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors, numéro d'abus c'est affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba,
oza na carton obanda otinda bapere ya bachaussure ya bana ya baage nyonso osangisi kaka tobanda omemela bango epai na biso eza en toute sincérité tosali yango te mpona kolia mbongo to mpona kosala nini mais c'est une question de conviction, une question ya motema donc nde toza touché accompagné de Yannick Chamba wabi que Barezi Bazana contribué na vision na eux pour que to aider ba orphelin donc mututo kota la biso oza besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo exemple télévision merci fondation Yabino Yangwana merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barezi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup Naba Fanatiko Bolingangai. Barezi Baza TV. Donc Bébé TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plaire na savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place ba komi s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais na préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barezi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barezi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barezi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on tala papa maman leki bana na salon. To bona biso Barezi Baza TV. Bo ça les RT. Barezi Baza TV, Bébé TV. Barezi Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, ba théâtre congolais, ba film congolais au Bourgogne zongo en bonne et due forme car à la katia Barezi Baza TV, abonnez-vous. Yopo yoki sango. Partagez sango. Yopo qui sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple télévision boki mape mbangu na Barezi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre. Ba tutu botala SB TV. Ba tutu botala Belleville TV. Ba tutu botala Naomi Barcelone TV. Fanny Massoudi TV. Ba chaîne tout est diffusé ba théâtre. Ba Leke TV. Ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors boki mbangu boki s'abonner pe ni ya Barezi Baza TV. Ya Sikaye. Barezi Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Munchua Sevastro. Et à Europe, na Kinshasa, agence de transfert, il y a sire à domicile, batikelo par un ndap, et numéro par un téléphone. Maman Sévérine Munchua Sevastro, assisi ma solo wara. Yo benga numéro na pension na Belgique, partout en Europe, au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka maman na biloka passe avant ni mon bibélé na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est vaste, c'est véritaire vrai chérie.
miso wanyao mama na bebe ana tante ya omela batu mbongo aza wana kutu te awa na Kinshasa kaka numéro eza moko opesi kuna bengi 00240 3 code mboka ya RDC 89 031 62 86 batineli ombo ezala te mpe komi taka nga kisi nzoka kaka na ndimi ye mponga na se nazwaki nga na se nazwaki kwa merci beaucoup je vous aime tous confiance kaka benga numéro wana agence Yassir merci thank you coucou mi yaya mi maman mi papa baya mi bali baya basi bino nyonso ba gros bisous na bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne nanga YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official toko lobela nyonso et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs bango nyonso to lobela bango nyonso. Il est temps de valoriser notre culture. Donc malgré que mon français na balinga comme passe mais to kaka. Donc je vous invite de vous abonner, vous serez pas ici. Donc quand même je pense que ça lit bien en français hein. Donc s'abonner à kaka. Donc bisous na bino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 perruques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.